RDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours ya semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na ye Pifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA. Mbote pe merci na luna ndenge boze be bosa télévision na bino pour na kolanda folinga la journal ya peuple to fongo la journal pour nous que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya koma kibongo mokola lundi 29 avril na Paris kuna na capitale ya France pour une visite de travail à 3 jours. Bolanda élément oyo érupté mapindi masaleli. Et Zalaki na début ya matinée, ya lundi 29 avril, que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki na Paris, capitale ya France, pour une visite de travail à 3 jours. Na occasion République française, Bango ba déroula ki protocole d'accueil, Zalaki Bongo, et lokomoko ya kosakanate. D'ailleurs, l'aéroport ya Paris, chef de l'État, et l'ongona distingué première dame, Denise Nyakewu Tshisekedi, bayambamaki na madame, Chrysoula Zakapopoli, oyo azali secrétaire d'État chargé à développement, pe ba partenaires internationaux. Moment mosusu ya accueil solennel, Zalaki Bongo, na mythique place des Invalides, en plein cœur ya Paris, encadré na ministre Zakapopoli, pe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azwaki ba honneur militaire, pe apasaki détachement en revue, ya garde républicaine française, bosimbake na présence de la personnalité politique congolaise pe française ya ndenge na ndenge. Premier jour ya visite na ye chef de l'État, ayamba maki pe lisusu na Assemblée nationale pe na Sénat pour na ba échange ya haut niveau pour na classe politique française. Programme officiel ezali ko prévoir rencontre tête à tête mokolo ya mardi et longona homologue na ye Emmanuel Macron na palais ya Élysée. Rencontre oyo ya patronat français, le MEDEF, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prévoir pe beaucoup d'animosos na diaspora congolaise ya France oyo va voter ki massivement pour na ye na ba élection oyo esalemaki le 20 décembre 2023. Invité na homologue na ye Emmanuel Macron, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko kana ko redynamiser partenariat stratégique entre RDC et France. Kinshasa a souhaité appui moko multiforme ya par ya France en tant que membre ya conseil ya sécurité pour na effort oyo bazali ko déployer chef de l'État azali ko kana ko zongisa intégrité territoriale ya République démocratique du Congo ndenge azali menacé na guerre ya agression ya prédation na ngambu ya Rwanda. Totikala kaka na masolo etali chef de l'État boy bakina na mokomine kuna na capitale ya France Paris ye ayamba kibongo na Sénat pe na Assemblée nationale ya France obetaki masolo na o etali redynamisation diplomatique parlementaire entre Paris na Kinshasa. Une fois de plus héritier Mapinde Mpemi Djomabas. Na première visite officielle na Paris, na France, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé diplomatie parlementaire na ker ya ba rencontre nyonso na Assemblée nationale et longo na Sénat. Ayamba maki na honneur na Sénat, chef de l'État azwaki ba entretien ya ndenge na ndenge et longo na ba collaborateur ya Gérard Lacher oyo azali président ya Sénat ya France. Azalaki entouré na groupe ya amitié France, Afrique centrale, Guillaume Chevronnier et longo na madame Sophie Primaz, vice-présidente ya Sénat et présidente déléguée pour la République démocratique du Congo.
président ya République démocratique du Congo alobelaki ba perspective nyonso ya coopération na cadre ya diplomatie parlementaire na Assemblée nationale française. Président Tshisekedi ayambamaki na perron de l'hôtel La Salle et pa ya madame Yael Brompivent, oyo azali présidente ya chambre basse ya parlement français. Sur place, chef de l'État azwaki pe ba entretien moko ya malonga oyo ezali kotalisa coopération parlementaire et kozala makasi entre RDC na France. Na ba audience na ye chef de l'État ya République démocratique du Congo azalaki pe accompagné na vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala Pene Apala et longona ancien premier ministre ministre ya économie Vital Kamerhe, candidat président ya Assemblée nationale pe ba au cadre mosusu ya cabinet nae. Nassima ya consultation dans ma regroupement pe parti politique première ministre madame Judith Soumina Touloukaye a bandi déjà coopérer ba choix pour la formation ya gouvernement nae Micho Mabasi reportage. Kala mingi te souka et suspense pona ou etali formation ya gouvernement o e kozala diriger et pas la première ministre madame Judith Soumina Toulouka Nassima ba consultation et longo na ba regroupement pe parti politique cap sikoyo na ba choix ya ba ministre o bako travailler na équipe Soumina Toulouka selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le moment, chef du gouvernement azali concentré yemoko na bureau sans influence, sans pression, pour na équipe naye ya mosala selon compétences professionnelles pe expérience ya moto na moto. Pambate constitution et PCN ndingisa ya ko proposer équipe naye et pas ya chef de l'État. Oyo a co-signé ordonnance pour na ko permettre naye babanda bongo mosala natina wana to confondre vitesse na précipitation te kala mingi te ba membre ya gouvernement bakoye bana po mosala ya gouvernement et ko démarrer pe ko répondre na batante ya population ya République démocratique du Congo. Tu veux d'abord ma solo ya Assemblée nationale pour nous que bureau d'âge ya Assemblée nationale ba outil du sous ko reporter dépôt ya ba candidature pour na élection ya bureau définitif na tina ya rapport na bango ezanini. Il faut réfléchir pour la situation. Week-end eleki, bureau provisoire, to bureau d'âge ya Assemblée nationale, oyo ezali dirigé et pas ya président Christophe Mbosonko d'Ampoanga. Babimisaki calendrier pour na élection, ya bureau définitif et sengelaki esalema le 8 mai ezali koya. Boye communiqué oyo et sepelisaki bato nyonso, pambate ezali mbale aliboso comme na bureau provisoire, to bureau d'âge ya Assemblée nationale, koko matina mois de mai, bureau définitif nanu ezali installé te. Likambo oyo et pesaki bato mingi pasi pe bato ebele bazwaki ouf ya soulagement tango bureau d'âge ya Mbosonko d'Ampoanga babimisaki communiqué pour na le 8 mai kasi likambo ya pasi pe mawa le 29 avril pendant que ba congolais nyonso bazalaki branché pour na kolanda ba résultat ba élection ya ba sénateur pe ya ba gouverneur bisika na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo koyoka communiqué mususu et uti na ngambu ya bureau d'âge oyo Christophe Mbosonko d'Ampoanga azali kosalisa pour na kopesa ba raison ezanga tina kolobake batu ebele baza musika bakendaki na ba province pour na ba élection ya ba sénateur et sengeli kozela bango pe a reporter ba élection ya bureau définitif à une date ultérieure. Likambo yango et kamwisi ba congolais nyonso bazali komituna Christophe Mbosonko d'Ampoanga azali ko diriger bureau d'âge lokola ndaku topé ligablo na ye ba affaire ya l'état et sengeli ezala diriger sans état d'âme. Pambate bato nyonso bayebaki déjà que Christophe Mbosonko d'Ampoanga abandai ko bloquer na niveau wana pour ayebaki ke akozala candidat ya union sacrée à l'Ekisi R Boetango Vital Kamerhe Wakaningini azalaki désigné na ba primaire na bango nde tango wana Mboso abimisi calendrier kasi lokola Biftek ezali nanu na munoko na ye Mboso azali prêté à concéder bâton ya commandement ya Assemblée nationale azali ko lekisa ba jour inutilement zokande mboka esengeli etambola mboka esengeli ekende liboso Premier ministre Judith Soumina Toulouka et si azalaki nommé kalamingi te gouvernement na ye ekobima et akokuta kaka bureau d'âge oyo na Assemblée nationale et sengeli bureau définitif nde azala déjà na ba affaire
pour na investir gouvernement oyo Judith Suminwa Tuluka akoya ko présenter bango pe programme na ye na niveau ya Assemblée nationale mikolo ezali koleka 5 mois mobimba depuis ba installa ba députés nationaux bazali ko sala eloko ya malonga te validation ba mandat ko élaborer règlement d'intérieur et salemaki kasi eloko nini ezali ko bloquer vraiment installation ya bureau définitif. Christophe Mboso Kakande aza na réponse na likambo oyo nyonso ezalaka théâtre te ndenge yo moko oloba esengeli mboka etambola ba blocage inutile eza na esika na yango te. Mboso Kodia Mpwanga fixé date mususu ba congolais baza na besoin ya komona bureau définitif ezali installé. Kuna na ngambu ya seni boba ke commission électorale nationale indépendante seni na mupuse yango ba uti ko bimisa bongo ba résultat provisoire pour la élection esalema ki ya ba gouverneur pe ba sénateur mokolo lundi 29 avril. Reportage. Résultat provisoire de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur 2024. Province de Bas-Zouélé. Le nombre total d'électeurs inscrits est de 18. Nombre total de votants, 18. Suffrage valablement exprimé, 18 aussi. Est élu provisoirement gouverneur de province, Mokeni Amisi Mike David, il est indépendant. Province du Haut-Katanga. Total d'électeurs inscrits, 48. Nombre total de votants, 47. Suffrage valablement exprimé, 47. Est élu provisoirement Kiaboula Katwe Jacques du parti Ardev. Province de Kinshasa. Nombre total d'électeurs inscrits 48. Nombre total de votants 47. Suffrage valablement exprimé 47. Est élu provisoirement gouverneur de province, Bumba Lubaki Daniel, candidat indépendant. Province de Kwango, nombre total d'électeurs inscrits, 24. Nombre de votants, 24. Suffrage valablement exprimé, 24. Est élu provisoirement gouverneur de province, Bitwisila Lusunji Willy, indépendant. Sud Kivu, nombre total d'électeurs inscrits, 48. Nombre de votants, 48. Suffrage valablement exprimé, 48. Il faut signaler ici qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Cela va justifier un deuxième tour qui aura lieu dans 3 jours. Et les deux premiers candidats qui seront en liste sont les suivants. Pouroussi Sadiki Jean-Jacques de AFDCA et Soumaïli Miseka Emile de Abara UNC. Pour la élection, il y a un gouverneur et un sénateur Bosimbaki. Ah, on a vu le professeur Kinshasa na assemblée plénière ambiance de la qui beaucoup makasi surtout qu'on a libanda bolanda reportage au héritier Mopini Masale Lebino. Ndenge ezalaki prévu na ngambo ya commission électorale nationale indépendante. Ba élection ezalaki organisée na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo pona oyo etali ba gouverneur pe ba vice-gouverneur et longo na ba sénateur awa pe na ville ya Kinshasa Bosimbake assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa libanda na yango ezalaki pris d'assaut et pa ya ba militants ba parti politique ba yaki vraiment ebele pona ko encourager ba candidat na bango oyo esengeli ba bima misusu ba sénateur pe misusu ba gouverneur boye oyo etali tike ya Daniel Bumba elongo na Edi Iyeli na compte ya Union Sacrée bangonde babimi lokola gouverneur pe vice-gouverneur na ville ya Kinshasa pe ba sénateur babimaki au total 8 mobimba kasi libanda ya salle ya ba plénière ya assemblée provinciale ezalaki opesi mbwa aboyi ambiance ezalaki vraiment total ndenge kaka bino moko bozali komona
nyonso wana ezali kolakisa ke baélection ebendaka anguma na ndenge ya kosakana te. Esengo wana oyo esalaki ke baélection eleki na ndenge ya malamu bisika na bisika mingi penza na ville ya Kinshasa. Moko ya baresponsable ya commission électorale nationale indépendante azangaki te kotalisa makanisi na ye na nsima ya koorganize baélection ya bagouverneur, bavice-gouverneur mpe basénateur awa na ville ya Kinshasa na salle ya baplénière ya assemblée provinciale. Il est dans toute transparence, ça dit vraiment la possible. Qui n'est pas dans les cas. Nous monter dans Isengo, puis à Silisi, puis to compiler des bango, maman ne peut pas résultat la bango, et puis monter la moto accueillir dans Isengo, selon candidat la République démocratique du Congo est célébrée chaque le 30 avril, journée nationale de l'enseignant. Tinawana info lingala journal la peuple et mais ko c'est un élément au ba kenambula oyo traduction ezalaki bongo respecté bolanda reportage oyo aluaki mosala oyo ba enseignant bazali kosala aluaki pe mosala oyo ba partenaire ya enseignement ba parents bazali kosala pe encourageaki ba élèves nyonso oyo bazali na se ya koyekola epai ya ba enseignant esengeli bango nyonso ba se comporter na ndenge ya malamu pamba te bango nde bazali avenir ya République démocratique du Congo. Pamba te mosala ya enseignant ezali eloko moko ya ko négliger te. Tony Mwaba Kazadi alobelaki pe lisusu encourageaki ba initiative ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi penza pona oyo etali gratuité ya enseignement na République démocratique du Congo. Oyo lelo ezali ko permettre bana ya ndenge na ndenge oyo bazalaki capable ya kokende na kelasi te lobi kasi lelo bazali kokende na kelasi ezali eloko moko ya malamu. Amélioration à conditions de vie à enseignants. Yangonde ezali cheval de bataille ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ministre ya EPST Tony Mwaba abakisaki koloba boeli kambo etali gratuité ya enseignement ezali kotambola kasi kosenga na l'État congolais ayeba na koluka ndenge nini ko améliorer mingi penza makambo etali ba infrastructure oyo ezali lelo ko poser problème bisika na bisika bana bazali kotanga surtout na likambo etali gratuité. Enseignement à qualité et sengeli ezala kaka slogan à pambate kasi enseignement à qualité et sengeli toye banako vivre yango vraiment nyonso wana ekoleka pe na ngambu ya amélioration ya ba conditions de vie ya ba enseignant oyo bangonde bazali kozwa mwana tango azali muke bazali kolakisa ye eloko moko oyo azalaki na yango na mutute kasi kino ya kokola akomi pe mutu na société. Bonne fête na ba enseignant nyonso ya République démocratique du Congo, journée oyo ya enseignement et souka kaka pona ba discours te kasi ezala vraiment ba journée moko ya réflexion koyeba na kosala eloko nini gouvernement akoki na kobongisa pona enseignement ezala vraiment ya qualité na République démocratique du Congo pambate enseignement de ezali base ya société oyo tozali ko vivre. Bonne fête na ba enseignant nyonso. Toujours dans le cadre de la journée nationale de l'enseignant Oezaka célébré chaque le 30 avril boyebake info ninga la journée pour la peuple mais ko proposer bino nzembo oya kitoko o etali ba enseignant. Enseignantes et enseignants de tous ordres, que tu sois du primaire, du secondaire ou du supérieur, tu es la clé de tout développement. Où que tu sois, tu es à l'honneur. Je te respecte. Sois fier de toi et que Dieu te bénisse. Amen. Enseignant, toi qui transmets le savoir à tous ces innocents et tu as fait de l'éducation ton métier d'adoption. Enseignant, sois fier de toi et tu enseignes et tu éduques les futures générations. Enseignant, tu es à l'honneur, oh, artisan de l'âme. Merci enseignant, forgeron de l'esprit. que Dieu vous bénisse. Combattant de l'ignorance qui relève tous les défis, oh. Miroir de la société, le flambeau qui illumine l'humanité. De tes lettres et de tes chiffres, tu formes les intellectuels, tu fais de tous ces innocents les citoyens modernes. Enseigner N'est pas facile, oh. Cela demande
beaucoup de sacrifices. Suite à modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi CAA a modifié horaire de vol na yé na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Nadina Sona reportage. CAA mfumu mokonzi ya mapata toujours pona ko satisfaire ba client na ye a modifier ba horaire ya ba vol na ye na suite ya ba travaux ya modernisation ya aéroport international ya Luano kuna na Lubumbashi. Désormais Kinshasa Lubumbashi et kobanda ko salema à partir ya 7h45 Kinshasa Goma et kobanda ko salema à partir ya 15h30 et bongo Kinshasa Mbujimai yango et kobanda ko salema à partir ya 8h40. CAA nyonso oyo kaka na souci azalaka nango pona ko servir population. CAA spécialiste ya Congo profond, ponctualité na régularité nde ezali bongo cheval de bataille na ye. Na CAA client de azalaka roi to gangi na CAA client de azali roi botu na ngani ye Kinshasa Lubumbashi Lubumbashi Kinshasa baza na 7 vols par semaine, c'est-à-dire mikolo nyonso pembuka na yo ndenge olingi oza mobimba bokanisi esili nanu te. Kinshasa Goma baza na 5 vols par semaine oyo elonga te elonga CAA balingaka mboka boye te. Stop feu rouge des thèmes où ezalaki bongo exploité na premier jumelage où ezalaki na poule ya communauté famille chrétienne des 3 poules ba sanganaki mokola dimanche 28 avril na EP Sainte Marie où ezalaki bongo penza mingi na commune ya Lingwala na nzela ya commission éco frères et sœurs. Stéphanas Kande Christian Kengebeni héritier Mapindemi. Stop! Feu rouge nde ezalaki thème oyo eponamaki pona premier jumelage ya ba poule kati na communauté famille chrétienne na fraternité nde 3 poules totangi poule Saint-Alphonse, poule Saint-Pédis pe poule Saint-Charles Luanga basanganaki dimanche 28 avril 2024 na EP Sainte Marie oyo ezwami na commune ya Lingwala na nzela ya commission écofrère oyo na ezalaki bongo na bénédiction ya couple Botolo Papa Léon na Mama Valentine na modération ya frère Vincent na sœur Chantal Lufutu nde milulu et simbamaki kitoko prière d'ouverture et pesamaki et pa ya Mama BCP Brida Kinzangu bongo mot de circonstance et pesamaki et pa ya BCP Willingolo de le professeur José Gilles Dobo DG ya Institut supérieur pour la famille et du couple pe membre ya discernement ya communauté famille chrétienne na komanyola ka Stop Feu rouge a kotisaki batu inspiration pe kotalisake ba interdit na kati ya couple. Par exemple, maman nandaku a kokite kozwa décision sans accord ya mobali na ye na ngambu ya papa esengeli alinga mwasi na ye ndenge makomi esantu ezali koloba mate kitoko oyo etikaki indifférente berger cordon ya poule Saint-Alphonse Didier Kinziangu. Remercier couple Grand Berger na initiative oyo bango bazwaki une révélation divine au fait ya ko créer lingomba o monene pe kitoko ya communauté famille chrétienne yango to kumisi bango to pamboli bango nzamba batela pe apesa bango bomoi molai likanisi ya mutuya ezalaki que to sala une différence na kati ya communauté famille chrétienne pour une première fois. Yemokope les grands bergers ya communauté famille chrétienne présent na milulu oyo azanga kite kolobaboui. Merci na ma immense bosali na organisation. Merci vraiment Nzambaza Nabino au CPLA. Biso tozali communauté de prière et de vie. Biso grâce wana tozanango de balobi ezali exemple à imiter. Famille chrétienne mon couple moko ezala na compétence ya ko réaliser o famille chrétienne aza ko teya. Comme le coup Nzambe ko mata tozala exemplaire na kati ya ecclesia na biso na kati ya mboka na biso na kati ya mabota na biso. Pona kobakisa utile à l'agréable nde sketch ya groupe Papa Koba pe ba défilé ya ba poule nyonso et oyo bazali concerné et salemaki lisusu boye ba ke communauté famille chrétienne ezali communauté ya prière et vie oyo ekokisi lelo 40 ans d'existence.
Comment marcher avec Dieu? Et zala qui des thèmes, oh, zala qui développé dans le séminaire ya balaïque ya CAC Lembagar mokola dimanche 28 avril 2024 pour la paroisse Lembagar 1 na commune ya Kisenso Boybaki évangéliste itinérant honorable Nerambungu Ateyaki héritier Mapine Miladi n'a pas détail. Pendant 6 jours, Mobimba, Kobando lundi 22 avril, Kino dimanche 28 avril 2024, paroisse CAC ya Lembagar et Yindaki Nandenge Akosakanante na Oyetali séminaire ya Balaika. Nyonso eleka ki vraiment kitoko orateur ezalaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu Yende Ateyaki pendant 6 jours oyo na paroisse CAC Lembagar 1. Et pas wapi bana nzambe bazalaki vraiment édifié na thème monene ezalaki comment marcher avec Dieu. Pona mokolo ya liboso honorable Nerombungu évangéliste itinérant atalisaki ke na ibandeli nzambe asalaki moto pe atiaki wana pona kobatela pe kokengela elanga ezalaki occasion pona moto aye bako marcher elongo na nzambe na nyonso wana orateur honorable Nerombungu atalisaki polele ke moto nyonso oyo azali kotambola elongo na nzambe akozala wana réussite ekozala na ngambu na ye boye créature moto na mokili akilamaka pona ko vivre libela kasi lokola alingaki kotambola elongo na nzambe te nde makambo ekomelaki Adam na Eve na sima na bango kolia mbuma. Donc nzambe nanu liboso na makambo nyonso oyo moto azali kosala ndenge évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya dimanche 28 avril 2024 tomonaki mot de circonstance epesamaki epai ya président ya laïque ya paroisse Lembagar na commune ya Kisenso Jean Mandundu ye atalisaki ndenge nini séminaire oyo ebandaki pe ndenge nini ezali kosuka nyonso elekaki vraiment kitoko pona mokolo ya suka évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki marche ya bana Israël ndenge nini batambolaki elongo na Moïse epai wapi nzambe abandaki bongo kokamba bango. Orateur évangéliste itinérant honorable Nerombungu alobaki ke esengeli kosalela nzambe kozala na patience kozala na obéissance pe kotosa makambo nyonso oyo nzambe azali koloba ezali ba principe oyo ezali kosala ke moto ayeba na kotambola elongo na nzambe ko se détacher na yete alobelaki mukanda na Exode chapitre 32 verset 1 ateyaki pe na mukanda ya Proverbe chapitre 16 verset 18 et pa wapi alobelaki même likambo ya orgueil ezali mabe boye honorable Nerombungu évangéliste itinérant ateyaki bana nzambe esengeli kozala toujours à l'écoute du Seigneur nyonso wana esepelisaki assistance basepelaki vraiment na ndenge ya kosakana te pendant 6 jours oyo assistance azalaki vraiment édifié na maloba kitoko oyo évangéliste itinérant honorable Nerombungu ateyaki bango pendant 6 jours. Na micro ya Info Lingala, coordonnateur ya ba paroisse ya CAC Kisenso Jean Lelo apesaki d'impression na par rapport ya déroulement ya séminaire oyo. Ezalaki général otambola elongo na nzambe tiré na livre ya Genèse 17 le premier verset. Atei banda lendi ino lelo aprotiré atalisi biso makambo ebele koyeba lolenge nzambe azali ba principe na ye lolenge tokoki kotambola na ye pe ba obstacle oyo ezalaka tango tozali kotambola elongo na nzambe lelo achite na kolakisa biso ete toza motuya na miso na nzambe na mokanda ya Esaïe 43 verset 4e kuna Esaïe azali koprofetize ete biso bana na nzambe toza motuya na miso na nzambe esengeli kaka totambolaka elongo na ye tosepeli mingi na nyonso eleki nzambe asungi biso ebandeli katikati kino suka nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Nyonso wana ezali kotalisa ke bana ya nzambe bazalaki édifié pendant 6 jours na prédication ya honorable Nerombungu bayokaki vraiment kitoko comment marcher avec Dieu.
bozala ki ebele po na kolanda info lingala journal ya peu pour la peu ceux qui vous s'appellent qui na journal pour ça. Merci Negor Ntingi Matomi na zaki na sima caméra concours rédactionnel Nadine Assona Midjo Mabasi héritier wapine mais sponsor qui journal au montage sima qui pas Fabrice Lundombi. Ngala minute pour rendez-vous vous allez koya au revoir. Bobenga ye fumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours la semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boybake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe si bandimayo, Bisengo ya Fly CAA.